Histoire na biso lelo ezali histoire na biso lelo eza ke tozokontinue oyo tobetaki ja histoire mosusu histoire wana ezalaki les amours interdits ezalaki les amours interdits ya ndeko na biso tokati so toza lelo na troisième partie na ekosisa les amours interdits lelo eza les amours interdits suite et fin troisième partie bon histoire ya lelo eza ndenge tobandi histoire moi relax ça a bien topesa babote bosabone po histoire ya lelo mpenza talaka bahistoire mpe lelo eza so montro donc histoire ya lelo so montro donc kitoko tobandi nani kopesa babote na biso na do na la textile page kopesa babote na biso na page do na la textile bosabone mpe na page do na la textile po do na la textile makambo mpona lera mpe na do na la textile kopesa babote na biso na do na la textile do na espace bosabone mpe kuna mani kopesa babote na biso na do na la sirène page mpe kaka page mpe ske po yango nde makambo bosabone matima na do na la sirène bozwa émission mpe elekamba mokuna bambote bapesaka babote topesa babote na biso ya nani topesa babote na biso na deja la rose ya barose wana eza mpe kaka page facebook bosabone kobolanda mpe ka masolo na nga deja la rose bambote no ya wana topesi bambote topesi babote na biso na sirène la diva eza mpe ka page facebook oteka sirène la diva osabone po kolanda bémission na biso oyo vraiment franchement eza koteya eza ya baconseil bon tocontinue jasko na toprene mingi te bon histoire ya lelo eza nini histoire ya lelo eza ke naosala siko résumé bao balanda première partie na deuxième partie eza ke histoire ezali tobandolobela prof na élève balinga prof na élève relation na bango eza amour interdit eza permis te ke prof atima na élève na ye eza ti amour moko ezalaka te donc fait prof aza wana mpona koétudier élève po élève aza futur cadre élève aza oyo akosalisa société prochainement donc akoki ozala na relation amoureuse na ye nde yango ezalaki teme na biso po ya mibale tolobaki ezalaki mpona infidélité na mosala chef akobima na travailleur na ye tomonaki histoire ya secrétaire na patron bakozala na relation amoureuse te donc ezalaki bongo tomonaki histoire ya élève na prof na ye ezalaki élève wana ezalaki alingaki prof na ye asekizaki prof na ye asingai pakola na ye eza mabe prof ata élève asekii obe kotima te prof wana esimbaki te afali alongwa bile wana parce que ayokaki so osala échantage atima na élève na ye aresaki baproblème to yango azali tokiko atika akendaki ya mibale toyaki omona ka le même prof wana ayaki okoma place akomaki aye koséduire azali kosala secrétaire na ye aye kolinga ye akokaki séduction te alali so secrétaire na ye donc azokoka kokoka baséduction akokanga séduction ya mwasi te so mwasi aséduire ye azokoya ne kaka après aye kobala briske donc osala résumé ya prof wana prof aye kobala briske ntango abali briske asaka un an bomo mwasi ne ako aye kobala lisusu deuxième fois asalika un an bomo mwasi ne ako aye kobala troisième fois asalika un an boye mwasi ne ako nde baye nde famille wana elobi kena po eboma prof wana po azoboma basi ye nde ndoki donc bazali baboma chou ezalaki te papa prof ale akimisa mwana na ye
Parfois, dans la papa n'a rien à pour ou avec qui papa n'a moins qu'une place au qui c'était que donc il n'a rien à pour parce que mon époux n'a pas de fois pour parce que pas pour lui parce qu'il y a tout pour ma base à ça c'est parce que ça tout le monde a dit pour la base et nous on a la base et dans le sali Congo histoire est continue de pouvoir pratiquer les kawana moyen aussi les activités à continuer vie nae atikali siko ayi kokoma siko na pouvoir akomi sango papa bon ko tango ati aluka mwana ne na papa babi basiki na pouvoir et papa ne azalaki déçu à faire vraiment la main mwana ye kokoma sango nde histoire ezalaki bongo siko papa prof aye ko akendaki parce bazalaki na mbongo bazalaki na banyongoli ye oyo bale bafutaki ete ewumelaki banyongo siko un jour aye kokute donc asepelaki mingi mbo bozalaki ebele bapartenaire ne basila parce que papa ne azali na papa na ndobana na kisangani siko bapartenaire ne badobana na lubumbashi bainvite babili non tosali mpe bani ebele business mpe aussi bato tozali na banyongolo to batokuta mpe leyo tokutuyo ya kaka siko mona business na biso ndenge place ezalaka nde bato asimbi nzela azali kokita na kosala business na place ezalaka kokoma komi kuna okutana na camarade moko ya kala ami d'enfance. Je vais faire un peu le résumé de l'histoire. Il y a des gens qui demandent que je parle en français. Bon, l'histoire pas, je n'ai pas encore résumé, c'est comme je raconte 2 fois par 2 dans la. Bon, l'histoire parle d'un monsieur qui était pauvre et il est tombé amoureux. Il était séduit par son élève, il a fini par coucher avec son élève, ce qui est interdit, le prof ne peut jamais coucher avec son élève. Et les profs étaient obligés de voyager, de changer la vie parce qu'il n'a pas voulu les chantages. En arrivant dans une autre ville, c'est la même chose, il finit par être séduit par son secrétaire. Et il n'avait pas de choix, il a fini par coucher avec son secrétaire. Et après, il était forcé de se marier parce que les femmes la séduisaient toujours. Il avait, pour éviter ces séductions, c'est lui qui part se marier. Il s'est marié tôt, il avait 30 ans, et en se mariant, il s'est marié pour la première fois, après 1 an, sa femme est morte. Il s'est remarié la dernière fois, après 1 an, la femme est morte. Il s'est marié pour la 3e fois, après 1 année, la femme est morte. Et la 3e famille, sa 3e belle famille, était fâchée. Elle a dit que non, on va le poursuivre. Pourquoi toutes ces femmes meurent ou on va le faire du mal? C'est pour cela le papa de ce prof-là était obligé de sauver son fils en le gardant dans un couvent où personne ne va voir, va y accéder. Et avec ça, les fils étaient restés là et il est devenu prêtre, je peux dire. Et depuis là, son père ne l'a plus revu. Il était parti le chercher, mais on l'avait changé les couvents. Donc, c'est un peu ça là aujourd'hui. Skoyo, et puis, français, les amants pour changer. Skoyo, papa n'a été dans le Lubumbashi pour un discours à partenaire. Quand on a le Lubumbashi, avec beaucoup d'amis ami de France, mais ami de France, qui a peu pour avec Mambo Moté, avec Kabiza, comme par hasard, avec au société, avec ami de France, avec Kumawa. Boni, ndi ba ko ami de France, na wana ko bébé na ndako. Papa moi au tala ko moi c'est ami de France, na azo bela cancer. Nde moi soit fallait qu'à bas sauver ba tena besoin pour même pour nous aider. Il y a tout ça ba thérapie mais ba besoin pour nous aider. Ami la France la sengi papa na odila na mbongo abi kama na nga odile lo kwa pe yo ya priest ko ko vraiment na nga zo pe la pesa nga mbongo sa tsanga de odila dumi na ko sa tso esko odila wana aye ko kamata aye ko be sa mwana na ino hotel pesa bandola na parce que ya bana na kisangani akinde vacances à 3-4 jours dans le marché pour dans la place ba camarade ba partenaire ba sala esko tamu sa bongo aiko bengisa siko mwana camarade ne na chambre alors que non kuna sasa maman nous a doublé la cancer mais pas
na maman na ko na coucher na wa ndi mwana lobi mais yo za camarade papa na nga présenter na ko gani da ko coucher na nga après ça va dire na ko eso bien je na ka to dégager na ka ko ok pas de problème soit on na dégager soit au type maman na ko pa à de moi na choisir il fallait kaka andima papa na lala eta papa na lali azui akabele mbongo siko de mwana ye aiko sa mama bi mama tala kwa mkito na mbongo kama papa yake akabenda mbongo di mama ya banjo ganga mwana wo bomingo la kwani mbongo kwani olali na ye pale pa mwana wo bomingo di mama na yako kwa koma akweke mama na yako kufa siko kuba sa ni batanga testament di papa ba deja ba to préparer testament moi na yako na Alex Savana mwana siko tangu mama na kufi mwana wana zaki touché mwana ko ni zaki touché keliwa mama na zolela kati yo bongo na masoko fata bomi pourquoi mwana kuma ki curious alia ki manenda avant batanga kuma ka testament wana tama zaki manda ba bino uko na zoke na musika zoki manangai kuna na umu ndio makila mamiza ko mama bakanga na bomi akani na kuna ngapi ona muno na sali ni na lali na papa na sipati na tena idee de mwana tama ke ko luka azwa ta cadeau souvenir à maman na ete ta luka maman ni kapo papa ko masa ambala kichanyo so mwana ko na enveloppe ko tama amona enveloppe na ba komike no ndako oyo eza ya mwasi ya mama wana donc ndako avanda kekate ya mama mwana kama mama lena ngo mibila zote mwapi asumba ndako ndoka ndako munini zaadi ya papa ti zaadi ya mama mwana kama ndaya kotala boye mama wana ko na lettre wana de confession a dit mon mari pardonne-moi ma fille n'est pas ton enfant donc pour nous avoir un lingala pas vie moi nous on a beauté na yo na beauté na mobile tous mobile on a ami d'enfance na yo o tege wana o la ye wana sikoye dazala mobile na yenda sa polo moi non yo donc moi na ana se retrouver kala na papa na ye ami d'enfance na papa bon tout que ça qui papa na beauté na maman na aboba qui secret siko au télé on a pu prendre un panja sur le maman donc c'est ça comme vous pouvez tout cas qu'on doit direct ou changer sexe au télé on a arrivé qui tout cas que là la ndina mwana na ye abota mwana na abando bi ma relation mwena na mwasi ya camarade na ye na kubimana watu ki mwana moko mwasi ya bomba na ye kaka isenge mbali desko isali mwana kokaki shock wana te akimi nda ti lelo to ba te kasi mwana na kinga na shock atisala sikoto na te ba perdre donc des chocs famille et se sépara papa va faire pour quitter et azuba choc comment ami d'enfance na ye abota mwana oui papa ne a de débat policier afeli ba classe ça nous sont tous ezala mwana ni zaki mwana ami d'enfance na ye donc isola lelo eza suka na mwana ngwana za troisième partie dans mon poussé donc il faut tout ça ba commentaire histoire ezaki mula na beto trois vidéos ba balaka ba trois fois siko lelo tozo mobela bona biso origine de être humain origine pour la biso pour la liboso to banda so ko histoire na tete bino o faire siko to komina mama wana abomba ki identité mwana na ye abota mwana alobate papa musoke ko sa mwana ndako ai ko ibona sukata ma testament mwana salali na papa na ye moyen ko changer identité papa na ye original a yeba kiti biologie papa a yeba kiti des mwana mama abomba yango lelo to ekolobela origine de l'être humain origine de l'être humain est très important pourquoi parce que ba mama na ye ko tenir bino regard na ye ko singa bino to na ye ko luba makabo mabeti mais origine de l'être humain parce que mutu oyo azosala mwana ezalaka mama te mutu asalaka mama mwana ezalaka papa parce que papa ye nde azalaka mutu aliposo ya kopia semence na kati oyo baneti par exemple droit d'auteur topeseza soki mutu asali evre na ye azomérite droit d'auteur wana balandela yango mais droit d'auteur ya mwana balandelaka mpenza te ezalaka ondire mpenza un peu tabou parce que mwana asi akoli ekotraumatize mwana baotikaka mwana na bana na fasi wana nalobi mpe teke bamama bakende bana bango bana bango bano baza ezoki te
Mais dans le futur, on va pas mécanisme pour changer. Parce que tu vois, conjoncture actuelle est comme une passe, pour moi, passe ma casse. Papa, oh, mobile, oh, yo, zani, na takuza pas marié. Pourquoi ça éviter de banda, au puissé? Pourquoi ça mobile, c'est que non, c'est mon avis, c'est à yo, c'est à mobile. Yo, maman, au boti, moi, na c'est moi, au côté mobile, ozo mona te ke wani za mabe mobile wana ndako aza mokolo te mpe akotangisa mwana wana akosala badepense ebele mpona mwana na yo mpe mama obandi omona okonie ozoloba na yo te okashe mwana wana bandeko na ye obombi mwana wana origine na ye parce que okosili ke papa eza mwana aza na papa na ye quelque part oyebisi mwana te mpe papa wana mokolo mwana oyebisi ye te te ke aza na mwana na ye. Je pense que place on a base pour ça la mater pour mécanisme pour changer parce que si nous avons ça les logos au baron gagné ce qui au niveau ça les logos pour on dit ma la conséquence sur deux doisième il y a pas fait mon courrier mon colosse mais il faut que ça fait mon colosse moi na il faut que nous pose la voilà wana eza mater to koti na point mon souci au cas il comme base parce que na le papa mikolo mpe toyebi na kote bamama nga na kati toloba likambo ya viole toza na moko ye mpe ayaki aye kopesa lisolo alobi la sirene nga naza boye banga baviole ngai ntango azalaki mwana mose mpe yango alobi nkombo na ye mami nga na vi mami pesa lisolo abi la sirene loko ozoloba makambo ya basi nga mpe nazalaki interese loko ozokritike mwa kota basi na peso kritikolo mami wana alobi la sirene nga nazalaki na bafamille 18 ans abi nakomaki ata 18 ans nazalaki minere naloba mami azopesa lisolo alobi nga nazalaki minere sikoyo papa na mama babi mami ifo ofrekanta mibali te eza mabe ofrekanta mibali te eza mabe parce que soki ofrekante mibali bakoki osala sexe na age oyo oza na minere oza mwana moke mpo koketaka bachambre bagarçon te soki moto abengisi oyo mpo kozala kaka en public mpo kobanda makambo mibali te oza na mwana wana mami nde wabeta lisolo abi la sirene na profite mpe kaka na teme okonga naloba abi la sirene nga nazalaki na minere to bata ba 16 ans abi na bande kobima na copain moko tozalaki olinga na copain na nga sikoyo azalaki mokolo akozala ata ba 25 ans sikoyo abandi obengisa ngo mwapi na yapa na bango abi la sirene na ndoki bana bango nake na chambre na bango mwa lokolo abi makambo yango ya viole naloba ntango copain abengisi ngai ayebisi nga toza na rendez-vous na chambre la sirene na mitini na chambre nayebi ezali mbeto ezali tokoflirte tokosekarese en plus tokosali toki mpe osala amour neti pas la sirene nga abi wi okozala na raison continue kati lisolo abi la sirene nde naye koke jour mo mpena kope na nga na koti na chambre abandi mpe kaka koambrase nga nde ambrase wana sikoyo mami apete abi abandi mpe kaka koambrase nga ndenge ambrasaka après namoni sikoyo takomi banini oyo tosala mongana ezalaki makambo osala ezalaki makambo kaka tosambrase tosekarese koki yo komi tosala mo nde songa na nzoto nga nazobanga na bapara na nga alobi la sirene mobali wana kangani na nga kaka oyebi kasi koto na nga balaki nga toyenga asala nga mona makasi oyo nalingi te na bati kokanga nani akoya baplasa te abi akosaza bandako mibali abi la sirene na bandi koganga kope na nga zobetanga sikoyo abi la sirene nazalaki mpena lobaka mabali te me eloko na remarkaki natalaki kope na nga namonaki ke aperdre contrôle na ye namonaki azalaki excité makasi namonaki bavene na ye ya motu etelemi makasi ya kotie donc eza organisme esengaki ka esalala parce que déjà nasina excitaki ye tozalaki mpe tolongoli na biso bindama makambo nyonso te ntango sikoyo alingi asala nga na boye omoni te ke la sirene place wana mpe biso basi kozala mabe na na bimabe na te abi oui parce que organisme na biso na mibali ezala ndemo ntango yo mwasi ozokende rendez-vous pa mobali kokende kotaki na chambre omoni te ke déjà eza danger
a demandé que déjà dans danger on doit s'attendre à nini. Pas des années par exemple ozokende yo moko komikotisa na mikulu bakusuza na besoin ya kosala moko kina chambre wana apo koyeba nini okofunda ye azoyenga ngati nazosala rapport te asalinga na makasi mais pourquoi yo okende kosala nini na chambre pourquoi kosolo na place publique te abila tere nga mpenza nazala na expérience wana nde na bato kaka chance batekoli baye koya bagarson nde baye kofungola biso baye kobisaka après eloko etalaki étrange après quelque chose kope na ngai yai kosi na nga pardon albino na kosinga nga pardon na ngai nazalaki na situation kolelo te kasi nakomataka explique makasi bande kaka nasala o amour parce que déjà organisme na ngai bato osala kaka ezosenga ngai ekole na ngai déjà na perte de contrôle parce que bakarese tosalaki déjà aussi etindaki nga kaka déjà bongo mibali combien oyo lelo otanso bakanga bango bazalaki na bona intention koviole te basi combien abila sila tozaka na point viol video nazolobela bapapa bavictime oyo ya viol oyo basala na bango ye bakenda baprésente mosusu pamba motu mpe akokouva aza mwasi akangi alobi ke papa aviolenga ke monsieur ma viole ya lokuta bamama ngai naza nalobelaka bamama mais turu mpe na kondane na bamama oyo bayebi ke bakosela mibali ya baaka pas qu'il faut changer langage parce que soki bino kochanger langage te koka kochange langage mobali aza wana aza na problème na ye par exemple na motu wana ekozwa yo mwasi autilize yo alobi kende na ye na chambre après ganga akosaka binde yo mpe ntango koganga balandi ka yo o alingaki moto akoyeba te kozalaki ka bino male na chambre bamama soki kosalaka makambo akokotika nayebi na ngai te banani basalaka me nazoloba kaka parceke bapapa mosusu te baza na problème bakosala makambo bato mosusu te mpona baniveau mosala basala echantage motu mwasi akoya asali personnalité moko boye chantage o akendaki asalaki na mo eta personnalité ya bato asali ye yango te kaka mpona konuire mosala na ye bautilize mwasi wana eza malamu te bamama totika tili wana osala sila na ye kaka mpona koteya ndelo otika makambo ya mpe kozosala baoyo banitude ya kokosela bato makambo oyo mibali babioli batika toyoka masolo sexe ezalaka mingi tikaka bato mibale abi mami nde siko asisi jili bayekoya mosusu ayekoya abila silai nga nazobeta lisolo toko nazoloba siko ya mibali alobi parceke li bato mpe bakanga bango baza toza na beto bakozala na tete parceke makambo ya mo ezalaka bato mibale soki moko alobi lango po bopubeke akoti ezala mwa pasi par exemple alobi ayebi histoire mobali moko biso to tozalaka bana wana jili azobeta abi tozalaka bana ko mobali moko bautaka voyage to bautaka poto so bautaka mboka nini bautaka voyage étranger aye afrique na congo sikoyo na kishasa na loba ntango tokokola siko tozalaki kuka abila tere tozalaki kuka wana jili obeta abinga mobali yango azosepesa azalaki fiere taka oti étranger basi nyonso bazowelela basi nyonso kaka inananga siko nga na jili atonda so na bazokule na mobala nga ezalaki na makambo bali mpe nazosepela nika ate na bato na kotambola ezobimona étranger azalaki fiere sikoyo qu'est-ce qui s'est passé mobali yana siko bali apona mwasi oyo abanokuna na ye na groupe na biso à ma grande surprise nataka bejour mobali yango aye koluka nga non aponi nga nde nazala kope na ye o nga na boyi nanga wana jili abi jili abinga na boyi nanga latikani eza histoire vrai nga moko na viva yango yona makambo bango eza compliqué moto mosusu akokosolo makambo eglati yo te okotina mata basala te eloko mabe ya lokuta mpona kokuama biko ezalaka mpasi mpo eza mabato mibale alobi la serene mobali wana ntonga nalobike na kobima na nga na yo te na boyi na nga ake kopanza kaka na buku na biso abalusi langage aesi bakamarade na nga alobi depuis moka mwasi alinga azala kaka mobali tala jili alingi nga garçon
comme dit n'a pas ma camarade dans le giga la kinga ona manaye makamba bolsoni mwana mukilo pe en plus passe par les batraka ni bandi batraka bina taka beaucoup ba camarade na ba yeli ka ba balobi shilo kisotoni yo mwana moto kiokrake ka son ba ki tani yo mwana moto kookrake tani shi ya lobi nganaokrake tani tani da taka kinga na boy na ngai ba ke tani yo to la na convaincre ma camarade na ba ndinga te Daniel qui va me dire tout à l'heure tu as posé na ma camarade na ndinga la tikali na kubu ba camarade na ka ba to so sana ki ba kanisa bi to ba monda ka sala musika na zama ba camarade na tsali tole o ba posile na makambo moina pongwizani to zaika ngana Dani wana le Dani wana préféré to ko ngana boy na ngai pour asala nga chantage à banjinga c'est pour poster avec la mission qui la sirène ma foi dit c'est comme vengeance alinga banjinga pour la on y moyen ça ta poster les cas ma sexe ou à le ngai ka pour à faire trahir à faire à titre comme tu donner tu vas na pour pour na protocole va ça et à monter pas ta cause pour l'union vérifier ba ko vérifier des fois ba ko trouver des fois que ba ko trouver et ça passe ba mama ko tito ça ba kampo ko tika ko cause la ba makambo sexe ba ba cause a mo manto ko la bilanga et ba peu rare moi ça pour moi mais o mo za ka mo ba la pele papa que a fondé ba ba ko ba ko na ba krito ba timba la et ba mama ko cause la ko ba ba ko cause la ka pour na ça ba mo vengeance à utiliser au Mzinga pour la problème naïe maman vous a utilisé à ta pour donner c'est sexe au cause ça y est pour tout soyez pour non parce que ça n'a pas pour tout le monde ça lui va passer tout ça n'a pas pour l'inga pas de temps à ça qui nous va les zones à cabine au moins ça va être on va proche là tout les camarades tout ça la maman va avoir chance pour faire contre la parole, non. Comment il y a d'autres histoires à sexualité, voilà. Et dans l'histoire, plutôt qu'on thème là, ou que va trouver sur la poste de la camarade. On va la salle au sexe. Alors, il a tiré. Photo sur sa solo. On a la montre qui tout bien la camarade n'a pas sur Aya. Mimi. Il y a dans l'histoire. On a dit, ah bon, et que le besoin de te filer, a pu nous tout le monde victime à sexe, il y a solo dans le cas il y a côté. Histoire. Il y a le la sirène à une émission pour nous témoigner. Il y a la sirène à la dimana mobile, la sirène. La dimana mobile. La dimana qui tout ça a fait rapport sexuel. Il y a la carte copain copine. Mobile on a école la petite sœur manga. Abi mobile on a école la petite sœur manga propre. Et ça tout cousine petite sœur. Ngana za ya leki yako lina leki na ngai ngana leki na ngato za kina ba problem leki na ngalo bina ovanje yo amu leki na ngana to swana kikandeza la kana ba famille leki na ngata petite na ngana to swana ke ko sani akiko lina na mobile na ngapo pena nga so ki ba lingani nde leki na ngaki ko lina ko pena nga kai dikeza ko pena abila sene na eko ki ko ka pena nga na di na ibisi leki na ngana tika mobali wa sa mobali na nga oza leki na ngoza ndeko na nga to ko wela mobali ngana te ezala te sexe kabola yana le jamais pasteur ni bali ba ko le cassette mon côté ba ko le cassette mon côté eza ba mo impossible à normalement mo ezala te bali ba toti okola na mobali na nga petite sœur na nga lo wana sko minute avec petite sœur deaki to ba ne Gladys avec petite sœur na nga dit d'abord pour tout mobile yango kalinga ki na ko d'abord tout mobile yango lala ne yote ezali eka ba shira lo tando sani ba plaque mobile nda eti na po kosa mo site na ya na nga to tsoni na to mobile lala o tiko kosa site oui na ti alala o ti asala no a ti tiko ni na lo bi na so ti shock na ti na ke to ko na mobile na ake ko na mobile yango mo nda ti so ma abi ma il y a des petits sœurs qui ont la ma kawanga na bina na la ote
na sala ote na ke de ba na li petit ya no no ba na yo na sala ke lo abi la stire ga mi na témoin bi ba aspect ma cause de langage na nya ko ma ba ba tiswa ke mo bala wala la ke yiti ti aya ko bala serma ngaji ati na mariage kwa mwa selo sema kwa mwa kwa bota na apana mobali wana pe place aza yebika posa serma ngaji ayebiki ngane nazo nayebi milita beau frère na nga beau frère na nga asala na nga amour kutu nakendaka na ndako na bango te mpo na prospera te kaka ex na nga mais alobaki non asala na nga amour te tosalani amour mpe na koloba banzembo toyemba toto tosala toyoka biso mibale na donc avant tosala amour ayemba banzembo te soki babi na loba wana miso na bato akoka soki wana te apela sirene mpo nayebi soki bato bakota baprison bakosela bango makambo mpo moto akoska bajolinga asenga sexe mpo eza sekra bato mibale na chambre ya sirene vraiment donc biso basi mpenza tuka to balokosa te mibali mpe defo bakosa na to mpe mibali bokosa neti mobali yana akosi ademi na ye yana leki akoti na vengeance ya makambo etalaki ye te akoski asala amour na apandi famille ya bato apartage basiama na miso ya bato famille wana va babalisa ye na petitiere na ye wana Gladys wana nini azobabi famille eboyaka ebino tobali fo te ye olali basere mibale sexe bakota na famille bato mibale mobali awanga ntina bingana nalala ete ebi wana poste na ye na ozosaleka bablaga baje kaka na lendi okokende tozalaki na relation moko mpe na nga wangana tosala bamobali ebele na ye ndenge asalaka mo nyonso na ye mais awangani ntina famille place na bali nani akondima po eza bandima ye bapesa ye petitiere na nga balana na kopre na nga donc nakenda kuna ndako petitiere na nga te nasola petitiere na nga te tosala enemi ya vie parce que azo mobali olanga abela sirene nde eza bongo bavictime d'amour ezalaki histoire na bino okotalaka makambo ya sexe makambo oyo aviolaki nga oyo ifoviole wana ezala mama balete parce que bamisusu bakota baprison basala eloko te bayikosa me bakoprouva nde bazalaka bato mibale omoni na chambre ntango bato bazalaki baka bato mibale oyo soki alobi mosusu alobi surtout basi nde balobela mama aviolaki nga kosekini abandi koexplike ezalaki akokosa oyo nyonso yaki osala danso ngana tira na kila bosa pasi masolo na ngeza na masolo ya original oyo nyonso na teti baka oyo nyonso misato ya basi nyonso eza ba histoire esalama garçon wana mako wana akoma mobali ya Gladys babalana nani nini ayaka bana bango te ayebi ata bana osea na bota kayebi baniesi te banebeli ta boya kokende kotala bango bana ex na ye mais ex awangani alobi nono asalani eloko te ezalika baplaga alingaki te puta ayebi nzoto ya beau-frère na ye beau-frère ne basala amour donc batongana relation sexuelle donc mais beau-frère awangani ntina belle famille na ye akosi belle famille makambo ya boye na te ezali bongo baoyo tuko bakendelaka na tribunal moto aye kotelemaka wana aviolaki nga aviolaki tititititi baviole ezali te ezalaka wana toye nzoto nazolobela oyo bakoselaka bati makambo olobela na nzamba wana bamibali oyo bakoselaka surtout basi ntango bakoseli oyo ekila explike nyonso okende bavictime oyo baza na prison nani bakosa bango prese bakondeni tozoba bato bakosela bango babima bavictime na sens abo nde tozolobela bavictime ya sexualité oyo bakotelango prison bavictime bango bango ndeni basi wana bavandi mpe na motema yebika kosa eleka sexualité bato mibale baza na chambre makambo elekaki bato tu bamona te bazalaki te ye mpona kovange mobali wana akoseli ye ya violenga bamama botika eza mabe eza malchance eza kosala baproblème parce que ata nzambe aopinir vraiment ata nzambe aopinir bino bamama boliki okosela kuta bato badelaki okende kochange posture nde koloba balibere ye oyo ozoyoka balembo akoka soki okosela mobali ya bato yabilaka ye kende kochange kende koloba ndenge ezalaka babimisa kuta bato baprison bao bakotelango prison bainosa nazolobela ngo ndenge parce que nini alobi ye abilatire nga na tomate ti oyo lisolo badedeli oyo moko obik bango na vie na yo
beau frère nanga wanga naza mobali nanga kutu pe bani naza na nzembo o ayembela ngata pa ala la masala ngwa bana nzeto ba biso bali na shama mudaido mukanga na kokati tutala na limite ba na kai kaka saba tunyuso na sia nanga kutu kuseke asala na ngelo wote kila na sia nanga ataso asala na ngelo to bando mona tuzu dai tumbali ataso tusale caresse ataso tusama avec mobali nanga deja bazwaka deja kaka te oza ser na nga na oza makila na oza na kongo na ngai makila moko bakabola bate to kabwana nga na ser na ngai kola mobali na ser na nga bani ebele kuna mona kiti nayetika koma wapi donc ye kutu mpo na ngai ezali asi azwelanga mobali na lingaka mpe mobali yango mingi apela sika to naomona bamobali ezalaka tena na miponga na ndoboka te shok elekaka ser na nga azwanga mobali yana aboya kaka ozalaka na amour na mongwa abila senge histoire eza bongo parce que bato oyo bakangamaka bao bakelo beaucoup bavérité donc parce que po lokuta mpe na makambo aseseza mwasi oalingakaka mobali ana franchance akoseli gabili arokote mba akende eza mpo na ye egal mpo na ye etali ete esitaka mona mobali ana moto mosusu aolinga aza mosusu enemi ya mobali wana atilize kopi na ye abi yo kosela ye kaka asalaki oyo bakaka ye mwasi mpe asali yango bamama botika parce que bahistoire na ye kobetela biloko eza bahistoire vivant soki obi biloko okoyeba importance nango soki oyeba te eza bahistoire to importance te bato mpe baza andi po baétude nanga nazwa bango bato na bango bayaka na bango bakufa te tokokili tolakisi moto wana koba wi histoire ateti ya mposi te parce que ntango eza bahistoire ya kokanga boya baprison mpona azala bango na bapreuve palpable bato oyo bango babeti balobi erreur ke mosusu ezalaka mingi koto wana bato baviolaka ya bango wana nazolobela ngo nazolobela ya lelo bavictime oyo baviolaki te bakoseli bango ke baviole bango wana mpe tozolobela oyo kokau mpe bakanga bango toyebi te soki bakanga bango to te baoyo peut-être oyo bakanga baza na bakena baprison eloko basali te bango wana mpe tozolobela bavictime wana oyo ya viol basala te mwasi atelemi alibia mobali wana atelemi abinga na lala ser ya mwapi ser abi mimi alobi nazolela liboso abikona ngai naolela nazoza ser nga mobali oyo alalanga tobandi kesano obosani mobali alobi enga nasala yo mobali awanga ngai banyandimanga ti mobali akeka mobali aser nanga na pala so aboyaka bato olala deja ser mobali abina alalaki ete ezalaki plage bandimi mobali pourtant nga kaka nde nayebi tete wana kaka ngai naza preuve nga moko kaka nde nayebi kalala bato mobali akalala ye ngai sakende obala nzemanga ebo bao bamamo bakosa ke oyo mobali abiolenga ye kaka ngai ayebi tete wana ta mosusu bato mosusu ayebi te ata badefio ta mosusu education to ndeni atikiti mbala bota mosu ayebi oketi na bamama oyo mosu ayebi okende ochange dossier babisa baekosala bato Vraiment. donc ezalaki kaka ya bino la sirène histoire ezalaki mabongo eza mapasi histoire moko yoyo emoto mpenza eza makasi parce que eza histoire moko ya choc moto asala yo mpenza asala yo amoboye awangani mpake bala ser na yo okokango te eza lokola abomi yo wana kaka babela sana ezalaki adolescent nakokai choc wana te na ngai nakufa namela boma komona bango mani mobali asokoka owanga te enga nazokamwa ye mobali tozalaki yango te eza tena bato tosala mo nayebi nzoto eza nayebi ndenge ajetisaka nayebi ndenge asalaka mwasi nayebi ofrère nanga lelo akoma ofrère nanga po eduke namona naboyaki ofrère na naza fatima bolimona yazala mobali nanga yaisika batesonanga na bapofrère donc ngana efuso tomona yango tosolaka te ofrère nanga tolikana na nzela tosola te parce que nakososa moto abongo te na sira naza pete donc oza binemi alinga na bofrère na mawa tosola te po toyebani tokenda kosala te tokenda banzoto ata owangani me toyebani donc ezaki mpe histoire moko donc je pense que histoire oso boyoki toseli kaka bamamo bakosela babictime mobali aviolaki okoseli oke ofunda ye change ese babisaka bato oyo bazali
au cas où, et pour voir au cas où. Donc, c'est un peu pour vous. L'histoire est comme dans Nasuka, je pense que moi, pour la date, c'est ça vraiment l'histoire à m'avancer à masse. Parce qu'on va tomber dans la petite, parce qu'on va visiter celle qu'on a vengeance. Merci. Et ça vient de donc, c'est un peu ça, l'histoire. Je pense que c'était ça. Donc, c'est vraiment triste. Donc, moi, j'ai été sur la même navale, je suis au Sénégal, donc, c'est une histoire. Donc, je vous dis merci.